mobali tolobelaki ndenge nini mobali aza propre te tolobelaki ndenge nini bamibali batie na mitu na bango kaka ke basi nde mutu bazalaka salite yango omoni lelo tozongi kobandela lisusu émission na biso oyo eza émission mpo na nga eza émission donc ndenge ba live ekomi tozokende live mais eza déjà émission mobimba. Vraiment merci na bino nyonso oyo bokolanda Claudia Mungwa na live et puis na Congo solo la show chaudière nde balobaki Congo solo la show chaudière na pokwa lelo tozotumba lisusu ba salite nyonso o ezotinda ke mwasi ina mobali to mobali ina mwasi likolo ya mama otika kimukadi na wana mama omoni kuno longolite mama bando chaki bilamba na mai ndako ekomi solo mama bando sokolo lamba ki banzungu soki combien de jours yango na cuisine toko banda ko solo la makambo ya boye yango nde eza biloko ya mike mike o ememaka vraiment ba incompréhension na kati ba couple na biso mabala mingi ekufa lelo soko tali ekufi nango na makambo minene te eza makambo moka mike mike incompréhension kaka okomona pe libala ekufi donc yango wana na Congo solo la chaudière eza kaka poto banda kotumba mabe donc tolingaki toloba nini la fois passée tolobelaki likambo ya ba papa soki mama papa asali pipi ba misusu balobi te faut koningisa neti ndeko moko abenga nga lobi te biso toza fragile pona kopangusa wana omoni tokoki kozoka non papa kopangusa okoki kozoka te parce que eza kaka papier kaka balobi na yo pangusa soki ndenge nini te eza kaka osubi tango ningisaka matange tangi zwa lisusu mwa papier likolo kaka boye okomona ke moi liquide moi masuba na mukie oye etikala kawana okomona ke ekokota na papier alors tango yo sali siko 3 jours na sous-vêtement ozomona ke oyo subaki nde na lobaki la fois passé so melaka masanga ekokoma solo alors eloko musu tolobelaki peza kilikambo ya kokata ba poil tolobelaki likambo ya kokata ba poil na ndenge nini ndenge tolobaki basi mususu peut-être na couple na bango bayokana balingaka na bango mobali alingaka mwasi na ye akata ba poil te to mwasi alingaka mobali na ye akata ba poil te so tolobela ba poil bino moko boza mikolo bozo comprendre na partie ni ya ba poil o tozolobela eza na partie intime ozomona ba poil ndenge ezalaka na ba poil eza eloko moko ezalaka makasi ba poil ezalaka makasi alors ba poil pe ekoki kosala ke soki eleke belé ekoko komisa nzoto na yo papa ekoko koma mu ozana nzoto na o eza ya nzoto na ya mibali eza milai mais ekoki kokoma pe mikuse parce que ba poil ekangi yango exemple na pesi kaka exemple o eza nini nanga crayon nanga mascara nanga voilà exemple tozo pesa omoni o eza peut-être eloko nzoto ya mibali yango yo alors lokola o eza nzoto ya mibali tala mulayi ya nzoto ya mibali mais esalaka ke ba poil tango ezali awa na se soko tali bien mususu esalaka lokola ekomi komata awa ekomi komata ezomata alors tango ezali komata tala siko distance ya nzoto na o ya mobali tango ba poil ekomi komata yeba ke ekomi lisusu awa parce que o eza kota ba poil ekomi lokola ebombi nzoto na yo nzoto ezalaki mulayi ezalaki bien ekomi mukuse parce que o nyonso eza ba poil alors yeba ke ba poil oyo pe bandiko nanga mibali o bolandanga et dérangeaka basi parce que eza makasi tango yo za na mouvement yeba ke yango eza kozokisa ye vraiment eza kozokisa ye or soko longoli yango ozomona ke nzoto na yo eza mobimba eza vraiment mobimba eza mobimba mais tango tiki yango matiti awa mibali oboza nango na minute obozo comprendre lo na oloba e mataka pe ezomata omone ekomi awa en tout cas l'air ekomi awa olie nzoto na yo ya mobali ezala bien epa ya mwasi na yo ezokoma mukuse ezokoma muke parce que oyo ba poil oyo eza ko empêcher yango po ekoka kozala na mesure oyo ezalaka na yebite soki bozali ko comprendre ngaba ndeko nanga na lobby na bino teke na yebi ebele eza idée tozali ko sangisa na kanisi bo comprendre nga eloko wana esalaka pe bati pasi parce que ezali nzoto o eza ba poil ezalaka d'abord makasi ezalaka moto esalaka bien te donc pona ngai
na obligé binote pour nanga na moni ke kokata poil eza vraiment malamu mingi même kokata nyonso te mais quand même ko bongisa ngo na ndenge ke surtout nzoto ya mobali ezala vraiment libre ezwa mopepe ezala na kaka moko te ya ba poil to ya nini parce que yango nde eza ko empêcher makambo mosusu ya malamu donc wana to kendaki mokie na sujet na biso o ezalaki ya semaine passé. Alors toye ko koma na semaine oyo toye ko loba ke oyo ngala zo loba awe eza bandeko o baba kisi lisusu pona komaka toujours toza na kaye na biso to komaka donc toza ko lobela lisusu ndenge nini ndenge nini mwasi pe akoki koza mobali pe okoki kozala kitoko mibali bozali kozelaka lobi non soki na bali mwasi mwasi akomi na ndako mwasi alataka lisusu bien te mwasi amitika mwasi azalaka bwe eza pe na mibali mosusu bomitika mibali ebele pe bomitika nzoto na bino mibali bandeko nanga mibali tango lingaki mwasi ozalaki bien ozalaki fashion ozalaki olata bien ozalaki na sola parfum mais eloko nini esali ke tango komi na mwasi na ndako ekomi kiloti wana soko lamuki na tongo yango kaka ozalaka nango kaka kiloti moko wana soko lamuki na tongo yango kaka ozalaka nango banda osotiki mandefu tango mususu po lamuki banda tongo yo papa ya bana nanu pe obrose te oso vandeli kaka peut-être ko zappe na téléphone oso vandeli kaka ba Facebook peut-être po obandi masanga na tongo nyonso wana ezali na kati ya propriété ya mobali vraiment na pesi mama na ngai Prudence Mbote na bosanité mama na biso la maman des stars vraiment ba Mbote Chimène Mbote Chimène Libongo Mbote vraiment Fat l'étoile de temps Mbote Eva Parla Mbote donc binonyo so bozolanda biso vraiment Fat OK ba Mbote donc toza ensemble ba maman nanga ba papa nanga tozo solola ba papa ebele pe bo décourager ba maman yango moni pe lelo ndenge ezalaki kala papa kaka muta kokendezwa mwasi alibanda o ngana mwasi alibanda aza propre alati mini jupe asali maquillage aza bien yo so sauter osali we ba papa boye ba bino pe bo sotaka ba papa bo mikosa te parce que nengo zalaka kala ndengo zalite yango moni pe ba mama mususu lelo balandi fashion libanda ba mama mususu pe bakoki te balandi mibala bia libanda akomi kotala yo na kati ya ndako mais soka bimi libanda azomona mutu moko boye akataka mandefu na ye bien azana te na ye ya bien akata suki na ye bien alati mwa chemise na mwa ndenge moko boye alati mwa basket na ye na mwa ndenge moko boye mwa t-shirt na ye na mwa ndenge moko boye donc mama pe aza mutu bandeko nanga eloko ekaboli biso basi na mibali tolobezaka pona sexe no nde basali yo mobali nga basali nga mwasi to pona tolo oyo yango eza minene ya yo eza ya minene te elala ndenge nzambe asali bino mais soki totali na ndenge ya nzoto bandeko nanga toza kaka na nzoto moko oyo ndenge nzambe asala biso yebaka ke tango mwasi olobi ke mwasi nde mutu abimaka na solo ya mabe yebaka yo mobali pe tango oza propre te okobima solo ya mabe parce que yo pe obitokaka yo pe okotaka toilette yo pe oza na ndenge kaka nzoto oyo mwasi aza nango yo pe okoki kozala nango tolobeli mingi makambo etali propriété ya mwasi yango tolobi te tolobela pe likambo etali propriété ya mibali ebele tolobaki yango deja tokobanda koloba ngo kaka parce que tokolemba te tango tozo vivre nanu makambo eza kaka ezobota makaka donc toko continuer kolobaka bandeko na ngai ya mibali boye bandenge ya kobongisa banzoto na bino boye bandenge ya kozala propre na banzoto na bino boye bandenge ya kosukola pe banzoto na bino boye bandenge nini okoki kozala devant mwasi na yo devant bana na yo pe devant batu na baninga na yo osomona okokutana na mobali musu na nzela kechi soki basket na bengango yinda na ndenge moko okoki comprendre te papa mwasi alati bien mwasi aza bien yo komi lokola mwana musala na ye foti ya mwasi te eza foti na yo alors place bozo bima wana na mwasi na yo yebaka kokutana pe na mibali oyo balati bien mibali oyo baza propre kolata bien balundeko nanga balobi ka bilamba cher te eza na muto alati lamba cher atelemi awa o alati ya moins cher aleki ya cher wana toyoka pe cher ozomona pe cher mais soki pe simba pe nzoto na yo soki pe simbi nzoto na yo te eza cher ozokomi kaka koloba po loba
Olati pe lamba cherango munoko ezo bima yo solo. Olati pe lamba cherango mapeko yo bima yo solo. Olati pe lamba cher solo makolo kuna ezo bima. Bakotala lamba cher te. Mais koza na mutu moko alati na H&M, mutu moko alati na Zara, alati yango na ndenge moko boy. Eleki yo mutu olati bilamba na yo ya cher ya ba 3000 ya ba 4000 ya ba 5000 parce que olati yango mabe e bongisi pe nango yo te. Ozano mutu asalite. Elamba mutu ebongisaka mutu te me mutu nda bongisaka elamba. Façon na yo kolatela elamba, façon na yo kozalela nde ekobongisa elamba na yo, même soki eza nango ya moins cher okobonga na yo. Donc bandeko na biso ya mibali oyo toyekoloba na bino na poko ya lelo ezali ke bomeka pe kobongisa bino pe salite eleki. Okokuta ndeko mobali mususu basi ebele pe babengaka balobaka yo tata mobimba olongoli sous vêtement lero okitisi boye pine leka boye boyebi pine penze leki soir pine yo yebo pangusa te so koti na toilette oza mwana muke batiela yo nini batiela yo nini lingette ba bébé na toilette. OK, ba mama botiela ka ba papa ba lingette ba bébé na ba toilette po ba pangusa ka bien parce que ba sous-vêtement ba papa mingi pe ezalaka na pine. Donc soki tolobi pine bozo comprendre. Donc c'est que pangusa ki bien pété tango kota ki toilette alors etikali bongo et comme banika ezotela nango pe lisusu te. Donc ba mama botielaka ba papa lokola bazalaka ba bébé botielaka bango vraiment ba lingette ba bébé na kati ya ba toilette po ba pangusaka bien. Ozo comprendre. Donc ba papa ebele to meka kobongisa. Ba mama pe bazolela pona bino. To lobela kiango déjà. Boye ba ko brosser, boye ba vraiment papa. Donc papa sois soin na yo s'il vous plaît. Oyebi tango zalaki. Eloko nini ekomi ko empêcher lelo ke okoma kaka okoma kaka boye pona nini kaka po bali yo kansion de ba rozulon mbanda te mukile changer mbanda zalaki kaka tango na bino bozwa lelo basi pe batomboki na bango baza mito ebeba pe basi pe mito esalate non azo vivre moi si pas azo vivre quand ça te ka papa yo muto vivre. Donc mi bongisa yeba ke tango to bimaka ko kanisa kaka yo te muto talaka basi wana biso pe totalaka tozotala pe oya mbali aza boye ndenge nini tamuninga kuna ndinga kati mandefu tamuninga kuna ndinga za oya nga mobali aza ndenge kaka wana komo ozotuna mwasi likambo mwasi akomi ya kokangelonga akomi neti koyoka yo soni ba papa eza nango trop tard te bo changer bo bongisa ndenge na bino yako zalela. Donc tozo solola ba mama papa mibali basi mususu bakomi kopesa surtout likambo balobi ya Macron oyo soki likambo ya Macron oyo soki Macron oyo ya France président oyo likambo na ye ya Macron oyo soki Macron ende bomi lisusu mboka pona nini po ba mama ekomi kaka bi mwana muke fashion omoni mwana muke alati fashion mwana muke ayebi komi bongisa mwana muke ayebi kosala boy papa yo pe ekufelite okoki kozala ndenge moko ya bien oyo mama alulaka yo kaka papa lingaka mama alulaka yo pe kaka eza nango trop tard te papa oyo mitikaki zongela mwa fashion wana ya age na yo aya balobi pete loko esali bo oza so na 50 okelata bilamba bana 19 balobi pe bongo te lata na yo mais oyebi ke naza propre chaussette na yo iuti na musala chaussette okotisi na kati ya sapato lobi lisusu na tongo ya mwana ozwi okotisi lisusu na kati ya sapato lobi lisusu na tongo ozwi okotisi lisusu na kati ya sapato papa oyebi bombo ozosala liboke ya solo moko yako sakana te chaussette lumbaka mabe chaussette epesaka solo makasi chaussette epesaka solo toyeba vraiment kozwa soin ba papa musuku to balataka ba singlete kala ezalaki po mona papa azangaka singlete mais lelo ekomi kaka chemise kaka ya pamba papa otie na yo kaka otoka te yango oso mibambi kaka. Ok, single pe ezalaka bien pour na papa otie single na yo otie mwa nini na yo donc tango kolata ozo mona ke oza vraiment bien.
apa wana tozo kene pe na ba mama elobi te tolobi boy ba papa ba mama na biso boye bake ba papa bazali kaka ba bebe ndenge tolobaki ata to mati ata to kiti yebaka ke mama mutu azwaka soin ya mobali ne bandeko na ngai ya basi mama nde azwaka soin ya mobali na ye mama tango tikala kosalaka nini oyebi ke namonaki mobali na ngai alataki chemise oyo alataki boy tango ese komi salite ba mama botika okokota na bandako mosusu boye papa sukolaka bilamba ye moko papa mutu asukolaka bilamba ye moko asilisi akotanda ye moko ekauki akorepase ye moko non papa bato azokende musala asala nyonso oyo tokomi kolobaka mpo na poto mais soki totali bien tozongi mpenza na Afrique soin ya papa mutu azwaka yango eza mama soki tozongi na Afrique mpo lelo poto ebebisi biso tobosani vraiment makambo oyo biso tokola nango makambo ya bamama na biso bamama bozwa soin ya mibali na bino tolobelaki yango tokoloba kaka ekati eloko moko esalameli ngai awa naoyeba te basi mingi Isabelle Mulolo oza na raison mama basi mingi bakipaka mibali na bango te oza na raison mama tomonaka yango nayebi te soko ozoyokanga parce que namoni eloko moko esalameli ngai awa nakokozala na oloba dans les vides nzoka ese kati je sais pas soko ozoyokanga mama Isabelle salanga signe ok merci donc oza na raison mama Isabelle Mulolo basi ebele bazwaka soin ya mibali na bango te mobali akoma lokola mwana musala akotika mobali ndenge wana ti kutu eza sujet mosusu tokota nango te parce que sujet eza ebele tokokota ya tango kutu tokota ya basi wana pena nde chaudière pena Congo solola pena chaudière pena donc tokotumba pena bino basi ya ba miziki bino basi ya banda tongo tipo kwa bando kenda ki église bana na yo baliete mobali na yo lambeli ete soki pe nzambe aloba mongo na bible nini toyebi te bando bimaki mobali ayena ndako kokuta wana nyonso tokolobela yango bandeko na ngai tokolobela yango po mabala ekomi kaka toke bafeti mais quelque temps oko bakoyebisa bino oyebi bakabwana soki botala eloko bakabwana wana bokomona makambo pe ntango mosusu eza nango ya minene te eza nango makambo ya mike donc malamu tosololaka ndenge nzambe azopesa biso occasion ya kosolola malamu tosololaka po tomeka kochange tomeka kosala makambo ya sika donc sujet ya basi ezoya na kanisi oyo ya mibali mpo na lelo tokostope dimanche l'autre jour mercredi si tout va bien nzamba permettre na koki ko voyager mais soki na voyager te dimanche toza ensemble awa lisusu na ba era boye kaka ba 22h toko solande toko banda sujet na biso ya basi après toko kota na ba sujet mususu po ba sujet eza ebele donc toza na 2 émissions par semaine Congo solola chaudière nde na lobaki nzamba pambolinga pesinga pareil ya bien pona ko salela ka ba live nanga après toko banda ko koti sango na kati ya ba YouTube po omoni ezalaki Claudia Munga otiki ba émission na otika ba émission te parce que 4 ans yango na sala ka ba émission na lembaka te parce que eza musala nanga oyo na lingi makasi en tout cas bandeko na biso ya mibali oyo tolobi na kanisi boyoki yango ekoki bozwa contrôle ya ba nzoto na bino bozwa soin ya banzoto na bino bozwa vraiment soin ya bilamba na bino botala nanu tango zobima na mama alati ndenge nini yo za ndenge nini bana na bino baza ndenge même sujet ya bana tokokota sujet ya bana tokokota bandeko na ngai bana mususu vraiment bana bato bazomona pasi ya bana bazwaka bambongo na bango okomona penza mwana ya mutu sapato ya lati basketo mwana lati mama banda vandi na suki lokola nganga mwana ya muke mwana zoka mbongo na ye yo moko telise longi lokola soke loko nini yo moko loko elekate manzaka nko mikolo ezaka ya kokende ko bambisa ti ya makolo bazotala yo mebana na yo mama ya basi suki esala soki 6 mois bando kanga mwana suki suki komi makasi eza malamu te eza malamu te bana bazwaka bambongo na bango bandeko na ngai soki yo yebi kosala mwana suki te mema ya ata na salon ou bien yeba ko penye suki ya mwana mwa ba pomade mike ezali nango ya kotia bana na basuki o eza sujet ekolanda
eza ba sujet oyo kolanda oyo ezali ke nga mutu na lobi te bandeko nanga émission na salaki yango na bandeko mingi o ba pesi biso makambo neti na lobi lelo bo eza bandeko nde ba bengi ba pesi balobi biso tozali kaka kokoma. Donc toza ensemble wana eza ba sujet mosusu tokolobela ba sujet ebele ba sujet ezali nanu na kanisi Congo solo la chaudière tokomi kokende vraiment na suka ya émission na biso ya lelo o bokomela biso botia ba commentaire na bino bopesa biso ba idée na biso numéro ya téléphone nanga eza nango public ezaka nango na soko bungisi numéro ya téléphone nanga kota na yo kaka na Congo solo la na YouTube tala okomona 00 32 466 07 38 13 wana eza numéro nanga ezalaka kaka olukinga pe na WhatsApp na numéro wana okozwanga kaka na même numéro 0032 466 07 38 13 wana eza numéro nangai. Donc toza ensemble soki ya kokoma ba sujet nyonso bokomela biso ponga na koyeba pe nyonso te bokomela ka biso ba sujet botia ba commentaire na bino bo benga ta ya ko benga surtout bandeko boza na Belgique lika eza nango gratuit bandeko boza na Hollande partout. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.